pasi pe mawa ya mokili mawa te ya koinda pe ya koinda ya kobeba pe ya kobeba ya kosala somo pe ya kosala somo ya kosala nzoto malili nde ya kosala nzoto malili bandeko nanga na ndenge moko ya kosakana te o bandeko nanga ezaka pasi kande biso nyonso toyebi tomonaki liwa ya ndeko na biso na kombo ya Caroline oyo tobengaka Betty Ikwa la famille. Caroline autaki kokufa, Caroline atikaki biso kande boyebi. Caroline abandaki bongo ko jouer na groupe ya Sinark ebela bato biso nyonso toyebi bisika Caroline auta. Ye kosala que président na ye ya groupe ya Sinark plutôt aye kosala moi quelques révélations concernant surtout et encore liwa ya Caroline et la famille. En tout cas, moi personnellement, nayokaki nzoto malili, nzoto mikusa, nzoto motema esalinga pasi ya makasi komona président Caleb Toukebane makambo aye kobimisa en public na réseaux sociaux. À part ça, toye komona pe papa na biso o mosusu azalaka président ya makambo ikaka ya ba comédien papa Masumu la famille yepe aye kosala quelques révélations bandeko nanga concernant kaka liwa ya bandeko na biso ya ba comédien ndenge baza kokufa la famille makambo nyonso nazoti la bino kaka na émission na biso kande boyebi en tout cas na ebisaka bino toujours que non ngana lingaka toujours koyana ba preuve ngana lingaka te que non yango mama Étoiline mama Inès NM alobaki yango mataki kitaki ngana lingaka toujours soki ba preuve ezali ngape na yana lombangu soki ba preuve ezate en tout cas na préféré na ngana vanda na coin pe na côté nanga. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandinyo so ya kala. Bienvenue na balandinyo so ya sika kande na lobaka na bino toujours et encore boyeyi malamu na chaîne abiso ya Inès NM officiel. En tout cas, la famille so kezamba la liboso et salimi keno oya kokota na chaîne abiso ya Inès NM officiel. Kande na senga kabino, veuillez vous abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo massivement. Bobo sana pete koplikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non. À chaque fois que Inès NM officiel a rebandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Nabete la rabino toujours c'était que non vous informer sur notre devoir oui bien sûr et ça nango devoir na biso o ngana koya ko boya te na kotika la pe ko wanga na te po na yebike et ça nango devoir na biso kaka ndenge boyebi ko informa kabino et za ka devoir na biso plutôt donc yango nazoye la bino ba information ya lombangu mbangu. Voilà. Posant la dossier à Caroline la famille, en tout cas avant na la bino ba audio na kolingana no na ya koloba moi quelque chose sur kokufa ya Caroline. Biso nyonso tomona ki Caroline akendaki bongo kobota et ko sala ke Caroline akokaki te liwa eye ezuye na nzela ya kobota. Et ya côté ya bandeko na biso ya ba comédien lelo oyo. Pourquoi je dis ça parce que to mona mbutu makasi entre nos comédiens. Au lieu bazala focaliser, bazala concentrer, ya komona ke bandeko mosusu baza kokufa, babiso awa toza na bomoi. To fongola mwa misu parce que on ne sait jamais. Mais bandeko na biso mosusu de leur côté bazo se permettra kanabo na bango plutôt baswana, babebana, einda, ebeba, bazata kunate, batali ta simate. C'est vraiment important la famille. Toyeba ko se supportaka, toyeba ko se telo, ko se toleraka. C'est vraiment important. Lelo ba comédien baza kokufa. Et ya côté ya bino mosusu ba comédien oyo bokomi ka muke likolo ya $20 bakoya kofuta yo pona okota na émission oya kofinga baninga mosusu babilo kwa bongo e ya côté ya to mona ba comédien ebele baza kokufa ebele eza kutata o ba comédien mibale misatu te mais ebele chaque année ezalaka toujours na ba comédien bazo kufa to mona ki Diana Makila abendana kina Yagabi somo. Yagabi asambwisa Diana Makila na niveau moko pas possible. Jusqu'à ce que Diana kota Makila mabele. Tomona Yagabi yenda ngati azala mutu neti mutu aliboso akende kolela ya Diana yango bomona famille ya Diana ebengana Yagabi. Batika lata ko kanisa te ba bengana ye. Pona nini bamona ki c'est comme si ye mutu abomisa ndeko na bango. Tomonaki awa ezalaki ya koinda ya kobeba entre mama Teresia
Mama Thérèse na Suzy Bantu ezalaki bitumba na bitumba. Thérèse akoya afingi Suzy Bantu alobi abimisi ba makambo nyonso ya Suzy Bantu sali ba chantage na ye oya salela moninga eyaki kosala ke après quelque temps Suzy Bantu ayaki kokufa. Komona Thérèse ye muto liboso akendaki kolela neti mutu moko lelo nde aza kokufa. Et à côté, ya bandeko na biso ya ba comédien. S'il vous plaît, bozala na bolingo penza ya solo. Alors, nazoti ke la bino tolanda nanu la famille, nga nazozonga na nga sima pona komeka ko continuer analyse na biso. Tolanda papa Masumu na président Caleb Toukebani. En train de partir. Est-ce que faut to vanda likola ba conflit ya kofinga na ya kosala na mabe? J'ai été surpris de voir Thérèse, qui est ma fille, faire par exemple une telle émission vis-à-vis de sa sœur Dinana. Entre-temps, elle m'en avait parlé un jour avant, je prenais mon vol pour Kinshasa. N'essaye pas de faire ça. Kosala yangote, mais elle est quand même parti faire, en blessant l'autre. Et j'étais très déçu de ça. Et je devais demander à Thérésia, si tu as encore un cœur, tu dois voir ta soeur, tu dois la voir par tous les moyens possibles. S'excuser. Biso na sinak makambwane ala ate. Ti lelo pe Thérèse na comprendre to koma boye ndenge nini yana na ngai. Oui, c'est bien bon, faites un peu le buzz, ça peut quand même faire gagner quelque chose. Mais on ne peut pas entrer dans les profondeurs pour déstabiliser l'autre et détruire l'autre. Yana, Caro a Koufi. T'as vu? Caro est parti. Caro est parti. Est-ce qu'il fallait faire cette émission? Vous savez que Biso Nassinato a toujours une unité Mokoboui. Pourquoi avoir fait une telle émission? Yana, ne faites plus jamais ça. Ne faites plus jamais ça. Ça, je te l'ai dit avec un grand rancœur dans la Katia Moutemananga. Caro a Koufi. Photo de la Caro, Bissonioso. Mais des fois, peut-être, il y aura des kilos, il y a tel ou tel, là, il y a calmement, parce qu'il y a des soucis. Plus jamais ça dans Sinarc, plus jamais ça dans la corporation. Plus jamais ça. Hans Luzolo, mon fils que j'aime beaucoup. Kosata Kakarabande Konwa Basi Wanate. Toi-même, tu m'as dit aussi. Une fois, c'était l'histoire entre toi et Kalunga. Ngai mona benga ki on a arrête ça. Je parle avec Maman Kalunga. Et si là. Ansi yozamuta sila makasi. Yozamuta belle vie, yozamuta irsil. On a battu na yo. Ponga kout na banoke ne non zonzing te, toi tu étais déjà dedans. Ne fais plus jamais ça. Je te l'ai déjà dit et je te le demande en tant que ton père ou abimission à Mambo. Ne t'attaque plus aux gens. Ne t'attaque plus aux carrières des gens. Ne t'attaque plus à ça. Même à Kambwaba, Jérémy Chaban, n'entre plus.
Bah, Jérémy Baobundana, c'est un petit qui est venu, qui est dynamique, qui fait son travail. Azo gagné pain pour la vie naïe. Et moi je l'applaudis aussi parce que c'est un brave. Il m'a invité na bagag na sala ku bagag te mais na bina courage la petit nanga oyo na ken ko soutenir. On doit se soutenir. On n'est pas obligé d'être des amis, mais on doit se donc dans la diversité mettons na bomoko. Plus jamais ça. Et puis moi na nyonso ya leka na sina atozala suna bisote. Biso sina toko toléré te o salaka ba kolibé na baninga. Okene ko sataka na baninga. Bora un exemple ya nga papa na binu oyo nga na bimisi binu. Est-ce que bomona ngata na conflit? Na salango. Lelo Carolina ke imuta mutema munene ndemo ye mutalela rabatu nyonso ete ya biso bolanda ba exemple ba Charlène Benz maman générale. Regarde comment cette femme est extraordinaire aujourd'hui, à comment une grande femme parce que c'est la femme du général John Chibangu et est toujours là pour ses frères et sœurs du Sinac. Charlène Aleli Azoko Ata Okatate. Toki n'est pas été au sommet. Vous allez la mamie la chatte. Vents et marées, elle est restée bouche bée dans son coin. Bozala lokwa ba Melina Mbombo natikala omone na makelele te. Bozala lokwa ba Mama Jeanne Dinana, mets de l'eau dans ton vin, sois sage. Je sais que tu es une femme qui est très sage. Je ne veux plus de problèmes entre nous. Sarah Massiala, mets de l'eau dans ton vin. Là où il y a un souci, cherchez à réparer au lieu d'aller vite, bokendakate dans les réseaux sociaux pour s'entre-détruire. Solo que les kilangas comme kiliango bozo yo kakaliso swatana biso ba papa to bimisa binote. Tozo kende wapi tala to komi kokufa ka moko moko. Maman Deborah ma yaya ya Karine est partie. Coxon à Kenda. Maïmona wuti kokufa. Tozo kufela. Bande kubamo kende. C'est une génération qui est en train de partir. Est-ce Bandeko mbote na biso na qualité na ngai ya président ya artiste comédien ya RDC, Association nationale de théâtre populaire cinéma, na zimaloba pona ndenge touti kobungisa lisusu ndeko na biso ya mwasi moko Caroline waza kosala epai ya ndeko na biso Caleb, artiste comédienne munene. Eza mawa mingi po banda décembre
ti lobi oyo touti kobungisa ndeko na biso tobungisi bana basi ebele bazosala théâtre nayebi te mopepe ya mabe boye euti wapi malamu nzambe asalisa biso esila po eza mawa mingi biso mosala na biso baartiste comédien d'abord ezali lokola apostolat tozwaka vraiment eloko te peut-être barelation mais toza na kati mpo toyebi ke eza ndenge na biso ya kocontribue na développement intégral ya mboka na biso bato na bato baza na ndenge na bango ya kosala pour que mboka ekende liboso malembe 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 biso na ndenge ya kopesa baspectacle basérie batéâtre oyo ezali kotosa mibeko oyo ezali kotinda population bayeba kotosa mibeko bayeba eloko nini bakoki kosala pour ke mboka ekende liboso baboya oyo ya mabe contribution na biso nde yango wana atako topesi ndambo ya koseka ya kosepela kasi eza mingi mpona toli soki toza na kati c'est parce que tolingi mboka na biso mingi mpe bakende na bango batika mboka biso tozali awa tozokoba alo soki makambo basango mabe ezoyela biso ntango nyonso ezokobebisa morale na biso mpo mosala na biso esengaka nde ozala calme mpo concevoir baide malamu mpo joue na ndenge malamu me oyo kobanda décembre kala mingi te samedi passé tozalaki susu na morgue ya Kanchachi comédienne mosusu mpe ya Lukunga mpe atikaki biso kaka boye yango toza kosenga na Nzambe vraiment yokela biso mawa po biso tosala association oyo te mpona kolelaka bibembe tosala association na biso mpo totala eloko nini tokoki kosala pour que artiste comédien pasi to bisengo ndenge nini akoki kosala pour que ase retrouve na mosala na ye ndenge nini akoki kosala pour que abongisa mosala na ye malembe atako bambeba mike ezalaka me effort ezalaka pour que tozala conscientiser toyeba ndenge nini tokoki kosala mosala na biso yango wana nde tosala lingoma na biso eza muziki te soki deja tobandi koperdre bacollègue lokola bacaroline baconfirme quand même na mosala na biso eza mpasi mingi yango wana tozopresente bacondoléance na biso na collègue na biso Caleb esika ndeko Caroline aza kosala tozopresente ye vraiment bacondoléance na biso eza mawa mingi ndenge touti koloba yango mais esengeli biso nyonso baartiste comédien tozala discipline ndenge tozalaka bacommentaire inutile ezala te bato libanda mpe bacommentaire inutile ezala te mpo ntango Caroline azalaki malamu azalaki na vie bozoloba na bino presque rien bozelaka soki moto akufi alo ekomi o d'ailleurs botika badailleurs na bino toza na sango ya mawa tolela pour que tokunda ndeko na biso ndenge ekoki bacommentaire inutile
toboyi yango. Ndenge tolobaka pe na epai na biso na ANTPC, l'unité renfort et fait vaincre. Soki na likambo nyonso toza na bomoko tozala makasi pe elonga ekozala. Yango wana de ya ndeko na biso oyo Caroline epesa occasion te na bato ya songi baya kobebisa baya koloba soki nini tout ça. Tozala kutu na mawa ke mwana oyo Caroline atiki po akeneki kobota pe liwa eyeli ye, me mwana oyo atikali akobokoma sa mama. Or mama azalaka toujours nécessaire. Tala sikoyo nyonso wana nde ifo sala biso pasi ke bilobela ezalaka, epuis bilobela pe ezalaka nango pe ya tina moko te. Yango wana Nzambe asalisa biso matanga eleka normal. Tozo c'est la famille, soki famille apesi programme nde biso ba artiste comédien tokozala elongo na Caleb, président Caleb, pour que matanga wana biso nyonso tolandela yango pona lokumu pona mémoire ya ndeko na biso oyo auti kotika biso. Voilà oyo nga nakoki koloba en ma qualité de président des artistes comédiens ANTPC. Voilà. Voilà, nabandi ebela bato biso nyonso touti kolanda, touti biso nyonso koyoka, tobandaki na papa Caleb, toye kosilisa na papa Masumu, touti koyoka makambo balobi. En tout cas, bato neti baya Gabi, bato neti ba Teresia, baza bato moko, bon, il faut neti ba papa Masumu, bangonde, baza ba président oyo, bazota la makambo ya ba comédien, baza bato moko oyo normalement bolandila bango de près. Baza batu moko mabe, soki lelo o mabe mingi ezokota na théâtre, batu baza à la base ya makasi. Bien sûr, batu bakoya koloba, o eza Belleville, o eza Sila. Batu wana baza na bango na problème te. C'est tout à fait normal, ba fan na bango ba soa na ba benda na ba bebana. C'est normal. Ba fan na bango bakoki ko soana. Mais, bino batu ya théâtre, ba comédien. Kata soki bo soana ka. Bo soana ezala ya kunzu. Ezala public te. Mais bien bino, quand ndenge tomona ki Teresia awa, akoma ki kobanda na Dinana la douce, c'est parce que Dinana la douce aza madame. So ki azala ki Dinana la douce ke non, Dinana la douce pe azaneti ba comédienne o mosusu, ba yebaka valeur na bangote. Mais aningati ya ko répondre à Teresia. Mais parce que aza madame, ami pesi kibo madame na ye wana. Avandi na ngwende kibo madame na ye wana, yango atikala na ye ko ya ko répondre Teresia te. Mais ce qui azalaki madame te, mais na minute to oloba to beta lisolo, alingaki aye la Teresia aya ko répondre ye. Ezaka pasi ya makasi, babilo mosusu photo lobaka. Po soki biso to koloba te, mutu moko te akotikala koyaka koloba. Tozaka censé et obligé ya koyaka koloba. Tozaka censé ya koyaka kobimisa nyonso na poasa, koyaka koloba nyonso ya kunzu ebima na poasa. Po bakambo ba comédien na biso bazo sala, ezo sala pasi. Ole bo se focaliser, bo se concentrer. Bandeko na biso mosusu ba comédien bazo kufa. Siko biso nini tozo sala? Tango bandeko na biso bazo kufa. Ya malonga nini biso tozo sala? Ya makasi nini o biso tozo sala? Mais vous permettez au moins ya kobandaka koyaka kofinga, kobandaka koyaka kosabola, kobandaka koyaka kolobaka di n'importe quoi. Moninga sali yo mabe. Landa moninga apona nini olobaki boy, pona nini wajiraki boy, aza mutu. Akoki toutefois kosenga bolimbisi, akolinga toutefois bobongisa. Mais bino il faut boya ba réseaux sociaux.